La mère dangereuse. Première partie avec Mr. Abel Bloom Wader. Nouvelle idéologie, nouvel impact. L'Inde a beaucoup de film que ça bien. Et Christian Large na matadi bozuba film na matadi et Christian Large. Mukonza mwana mukena matadi masola kitoko eza wana ba film bien bien. Bozonge siko bana basi. Tiens tourner kozela. Vraiment ozali moment principal événement lelo. Ezali vraiment pour occasion prestigieuse. Tiens koki ya ko présenter mutu a gagné qui prix ya personnalité de l'année, personnalité féminine de l'année, et puis elle a nominé Moko. Et puis il est vraiment à son mérité en on a mesure nyonso. Et puis azali pe mwana ya mama munene oyo azali mukonzi ya fondation bana basi. Voici Melissa! En personne me mette ma banque pour Melissa dans la studio. Bien mais avec émission à présenter Melissa Yowana a gagné prix a gagné prix oh, la meilleure personnalité féminine de l'année. Denga gagné qui prix. Ba Serna qui est pris. Mbote. Ça va. Melissa, avocate Melissa. Ça va, désolé. Avocate Melissa. Merci. On se sent qu'il y a une erreur qui vous m'a pris à boya kitoko boya mnene. Na se plaît ma kasi. Surtout que ça vous ko ezaki vous la fête pour la biso bobasi. Poka tozaki lokolo esclave ya ba soi-disant mibali la biso. Bobeti na maboko po akoloba biawa. Melissa as avocate Landa. Siko. Est-ce que au la solution vraiment pour la livre non komaki? Si na wana ko tela mama ngene wana ko passer mariage moko terrible. Pasi. Et puis je sais que comme Bunda Vina ya comme première vice-présidente ya mwasi na mboka ya Ghana. Oui, mais maman nazali vice-présidente ya mboka Ghana. La na boke binyoso. Et puis expérience wana na bomba ki na mutema na ngai. Et puis zakela. Et puis ezani yango o batu baloba vraiment yo zalaka lokola un peu compliqué. Omoni mama na ngai abundaki bakasi pona kotombola ngati na koma vraiment mwasi monene ndazane. Bato bien kaye présidente, vice-présidente mangana bien kaye excellence. Bien mais mwana mwasi komo na ye Melissa aza avocate. Mama na za vice-présidente ya mboka oya Ghana Landa. Azo sa footing ye wana. Tantine footing so biso. Olingi nini? Na ko sola yo? O sola ngai? Omoni? Bimila na boke mnyonso. Bien, yo kana bisayo. 20? Non, 20, s'il vous plaît, pardon, la bonne délio. S'il vous plaît. Ça va, combien de minutes vous disposez? Même pas une seconde. Combien de monsieur Frank Messa? Chérie, na sepe na makasi na lingi makasi. Yo za zoba. Na sepe lango. Bibi mwa mbala azoninga Melissa. Siko mwa mbali zonga sima. Zao sika ngai. Ke za foti nga to za kitoko yango ndezo benda nga nazo linga yo. Franklin na se komo ni nango. Na peso 10 secondes ya kolongo awa. Ono nga nzoto na wana awa. Sinon te ko vivre la vie moko difficile. Tena nga na poste to bien na moi rendez-vous moko ya dîner. Tela o ko zwa e kozala vraiment passe libanga munene limwa mtu na yo. Zala mo sika na ngai la bisio. Bibe mwa mbala. Na yebi yo na yebi ka simba. Na ko ya tala na biro na lobby. Bibe mwa mbali ndia mona ki Melissa so sala footing. Ye pas profiter ba mona na cadre ya footing wana ko linga Melissa. Aza avocate. Puis azali mwana ya vice-président ya mboka oyo. Ba pesi a gagné prix munene. Si musala na ye ya ki avocat. Musala na ye. La nabo kebi nyonso a gagné prix meilleur. Combien de fois na yebi c'était?
So me melinga masanga il faut tirer moi morceau moko il y a citron. Désolé madame. Désolé pour la yomoko. Eh yo. I get irritated when people are stupidly criticized. Ngai vraiment na sika makase bato vraiment ba comprendre makamte. S'il vous plaît. Madame limisa na boss na ki. Mother does not put a paycheck in your hands every month Mama na ngai for you to take your afuta ka ote pona ko boss na makambo. Limisa na sala société. Na promettre yo. There's been a high increase of unemployed persons. Na ebisa na mboka oyo chômage mati to chômage bandi. Soko za posa obaka bakisama. O kota na liste ba chômeur. Sala su erreur aboye. Bien Melissa yeyo. Azo ebisa muto ayeko servir masanga ete. Soko memenga masanga na ebisa il faut tirer moi morceau moi ya citron place wana. Et puis to chômage ya mboka mati. Soko bosa nsusu prochainement au kota na liste ya ba chômeur ya mboka oyo. Maman aussi azana nango. Madame. Ozali ba rapport nyonso pona bilo nyonso yango. Makamu nyonso za si mabele wana. Landa. Ba memeli mama ba rapport si mabele si terrain mo boy. Vraiment ils ont vraiment concernant surtout. Sur tel makamu nyonso même si les plans financiers ça vraiment intéressant. Mais eux vraiment ils allaient accabler ça belé trop ma Collins. Landa Melissa yewana mama ambote. Oh Melissa. Bien mais maman ya Melissa. Take a look at this. Nazala poso tela ngona ni Melissa. Bien mais maman ya Melissa ye ne vice-présidente ya mboka oyo. Atala ni kandango. Et ça bien. Very good. Et ça vraiment très bien. That's a bit of a problem though. Il y a qui problème muke. Que problème muke zali. The plot in question. Problème c'était na ibisa yo mabelango ezana na occupé pa mutu mo yango ndeza problème. Mama. To réglango. Nako ke tela mutu ngo lobby. Soko ke ko tela vraiment informer ngai. Teni ngai au courant. Bien mais maman azo le bete mabelango eza problème te mais mutu azo occupé onde. Soki ezala terrain mo fala somba, soki ezala terrain mo fala zwa. Yo nazo ke la belle Melissa. Na mwana musala na sima mimi la ke God. Auti ko renena na piscine, téléphone sonaki. Yanda. Yo ka misu, yo ka yenyoso. I do not intend to have a lengthy conversation with you, Dad. Ngai me avocat na zana epoza te ya kosolana mulai. OK? Abia ki avocat moko lobete na zana poza te ya kosolana ba conversation mulai. Elingi koloba nini? Trésor Kalus to landa film ngona impact belé parce que ça kitoko pe elengi nde moko RB ridi bevovi na matani nzambe apambola yo ezo continuer Dorcas Kimpioka nzambe apambola yo Anthony Mamona Naomi Mwanza nzambe apambola yo bien melanda na bokebi nyonso film ezo continuer malembe landa na bokebi nyonso Melissa aza na influence makasi aza avocate mama nyonso aza vice présidente ya mboka oyo bien mais tala no degré ya ampleur ozala nango mais mwana mwasi komeli azalaki trop arrogante fière trop vraiment tala aye siko na bureau nani azoya soki Melissa te na etamboli démarche ezalaki passe landa ya bokebi nyonso Melissa nini eza na bureau na ngai ezala na mwa fleur moko eza wana landa otindaki lettre wana na branche internationale oui bien mais aye na bureau na ye place asalaka aza avocate jeune moko ya kotika fleur oyo alobaki bapesa yo yango komone mese Frank Massa asaba kende na yo kutu pa lobela mutu bima mazotiaka na loboko boye quelle impolitesse choix eza te azalaki na mbongo nebele longola salite na biro na ngai abengaki yango salite longola merde oyo na biro na ngai landa na bokebi nyonso ezokende wapi ekomi deja wapi ezalaki pasi landa na bokebi nyonso dangerous murder première partie la mère dangereuse afongoli ordinateur osentir reine ozosentir vie awuteni koreni na piscine bango na ndako asokoli bamemeli mo masanga kitoko asepeli sikoyo bagarde bana misala partout balolanda madame mutu ngo ayewa
Yeah. I'm sorry. Désolé. Mais c'est Frank Massazawa. Yo, tala yo. Eh. Ça va. Quoi ça? Mais Frank, on est à mouton, on est au climat footing, les bandes de la femme, tout le monde est là. On est au linga Melissa. A lingi ni no juste. Aïe, bien aimé. Yewana. Melissa. À côté de la veste là. I cannot remember asking you to refer to me by my first Vraiment ngai na tika jalo ko so bero benga na kombo na ngai na preno na ngai. barrister. Siko benga ngai avocate. Oui, ça va. Et bon ça naki. Yoka. I've been burdened Pendant quelques jours, na zaki déranger ma kasi. of having to read series of pathetic text messages. Ko tanga ba message ya buzoba oyo zo tindela ngai. And you promised that stupidity by sending me the most miserable book I've ever Et puis ozuzo zo courage ko tindela ngai cadeau moko misérable na fila ka fila ka buzoba wana. What in your vain imagination do you hope to achieve? Na ba imagination na yo zo luka ozala posa o réussir ni o réaliser ni na ba imagination ya ba vaine imagination. Vanda nous, si bien qu'on a quoi vanda? I'll give you an answer. Tala, ce qu'on a posé la réponse. Vanda. La nabo kebinyoso. Frank avandi. Azo linga Melissa. Vous n'avez pas posé tout bimano na rendez-vous lelo. Vraiment quel courage. Strike you as a male-dependent girl weakened by her emotions and passions. Ngai na beta yo lokola vo mutu moko abazo sa ba harcèlement moko sexuel mais na impatience. Get your sorry self out of my office. Nemza longola mwe salité nzoto na carcasse nzoto na bureau na ngai avant que na kangi na pesa yo pasi o pesa ngakanda avant que na compte soit na boulot bima na bureau na ngai longola carcasse nzoto na wana bureau na ngai moi mbala mona ke koma extérieur na osela yo bima moi mbala découragement alinga diembela ta alinga mwana vice-présidente. The next time my phone beeps on your arm, Prochainement ce qui téléphone ngai soni kaka ite yom zo benga na ibisa yo na ko porter plainte et zo sala ngai ba harcèlement sexuel ale bima na bino na ngai na obenga yo ça va mubala ngopeka techi yo na obenga yo nzambe na ngai azomona te longa Melissa te kanda niyo ndo za takutongo bimi mwana mbalo to moni bebe azana na ngo juste tela ye le bogard bimi elongi osali sumo ba diki na film ngo e baxi déjà 1 plus même 10 plus 5 plus 10 plus 20 plus bilingi landa amoni bebe cortège mo mi tuko ko tela ye ba garde ko ba bimi mbala moko bazo fonela na zo kita mama vice présidente mama ya Melissa aye awaye ko sa ni landa na bokebi nyoso oh mo mbali bebe na mo kiloti na ye na mo chemise na ye on pousse na malembe mbote votre excellence Ken, are you mine? na biso komona yo Ken Ajumai oyebi komona ngai Compelled to. bulma naza obligé ya koyeba yango They legally occupy my property. parce que ozali ko occupe ndako na ngai illégalement propriété na yo Which property, madam? quelle propriété madame Property at Beecham, on which you are erecting. na bichem kuna na se propriété na ngai eza kuna yo ozali ko occupe yango illégalement Is this some kind of a joke? est-ce que eza ba blague madame ba blague eza mpona bazoba naza na tante mpona kosala ba blague I didn't come here to battle words with you. na ye vraimen te komeka koswa minu to koswa maloba na ngai na yo In the language. kana ye kosola na yo na langue moko comprendre malamu madame longola nga baproblème Since I got from my dad before he wana ezali propriété parent na papa na nga tikela nga ava kufa telling me naza mpe na intention te ya koteka yango intention is to make na baintention na ngai eza na posa nasala makambo mosusu jeune homme oyokamisa ngai a party. nabondeli yo okoyoka ngai kala mingi te bimelanda mwana mobali oyo eza na terrain moko azalaka na yango terrain moko ya monene quelque part na kote moko babengi bichem mais mama oyo vice présidente aza intéressé na terrain yango mais ayebisi mwana mobali oyo te nayebi komona parce que naza obligé ozali koutiliser propriété na ngai illégalement donc neti ozali kosalela terrain na ngai wana ozali koutilize yango illégalement eza terrain moko monene terrain ya monene mabele moko ya monene nana ya bokebi nyonso lupangu ya monene nani batongi vraimen te mais eza nanu lupangu kaka mabele ya monene mais mwana mbala lobi te eza richesse papa na ngai atikela ngai Those women sound mais aza na yango juste moto yango just like men who are sold
aza luka mutu moko vraiment que démon ozela nini aza politicien bazalaka bongo maloba na bango kaka kobangisa bato yaka na kobanga te landa ya bokebi nyonso mama wana aza vice-présidente me mwana mobali oyo beleme kombo na ye Ken Ajumaye landa ya bokebi nyonso mwana mobali oyo ya pembe oyo. I deduced that the pain around the posterior part of your head was caused as a direct result of a hit. Namoni douleur kota mutuna ezalaki vraiment cause moko ezalaki causé à cause ya chaleur makasi. Put you on a 5-day painkiller. Yango vraiment nazali komeka mpe ko lection na traitement na kir oyo pendant ya 5 jours. OK? Merci monsieur docteur. Mais quel appelle docteur Ken Ajumaye la na bokebi nyonso. Azali docteur médecin. Film bango za kitoko. Eza bien. Ye wana mais les médecins, les docteurs Ken Ajumaye. Les beaux gars. Film bango yezo ke le kokoma malembe de plus en plus kitoko. Landa, to moni mutuka moko bana ko ya nana zaki na kati. Oh, bien les zaki sous no kaka un peu cortège. Nani susu. Moi demi cortège to benga ngata po demi tuka. Bagarde ko na babimi. So ko mo bagarde ko babimi, c'est que tu comme konza linga bima. Nana ngo susu. Ah, oyo mukonzi te. Au féminin. Landa. Docteur Ken Ajumaye. Ce qui n'a raisonné bien. Oh, bien. Yaka. Bien, mais Mélissa hier en personne, avocate Mélissa. Alingate la bien que Mélissa loba. So bien Mélissa otomboka, il faut bien avocate Mélissa. Yes. Oui. Ninango. I am barrister Ngai avocate Mélissa. Alan Annan, attorney. Alane. Avocat Mélissa Alane, nazali avocate. Oye malamu. Nazali ndio yebi pone naza. Yebi sanga yi, oye apona nini? It wouldn't be necessary to go over any lengthy legal Na banze kozela vraiment necessite ko kena détail moko ya mulai. precise or Kasi. possible. Na yawa. Na comme ça epela ngashi nga possible. Serve you with a 30-day quick ultimatum. Ngai na peso ultimatum ya 30 jours pour longwa saleté la nyonso si propriétaire zali ko utiliser illégalement. You arrested. Sinon tu na ko kangisa pour ko na prison. La nebo ke nyonso. Your client is out of her mind. Client na yo atindi yo awa azali boma. Now it belongs to me. Na bisa yo propriétaire nazali ya ngai. Yo kana bisa yo. What are you talking about? Oyo banyo juste yo. You know, Omoni? patience Patience. is not a strong point of mine. Ezali vraiment point monter pour ngai nazala na patience te nazala défaut mo ya patience. I'll stress myself in having you read a couple of documents. Ngai na komeka un peu comme se forcer na peso tanga mo ba document. Pesa nga document. La na bo kebne bazo pesa yi document tanga ayo ba ete propriétaire na za sous ya été. Propriétaire na za ya été, ezali après vice-président. Tela ba document oyo. Atanga ba document nyonso. Ayo ba ke propriétaire ezali ko utiliser za ya été. And identify the authorizing signature. Et puis identifier signature za na siona. Familiar? Est-ce signature wana kokana au monde eza un peu familière signature wana? Landa. I ask. Na yo tu na yo. That signature is familiar. Signature wana ezali familière et pas na yo est-ce que yebi yango? That's the document you signed authorizing. Ezali na bisa yo ba document yo signaki yo tekelaki biso propriétaire tekelaki client na ngai propriétaire na yo nyonso wana. O signaki place wana. The 30 days quick ultimatum. Na pesi yo 30 jours loko ultimatum mo longo na ndako wana. Take my life and you win. Ezali na ko préférer na kufa ke yo gagner procès oyo. Ça va tokotala. Ba pesi benebe ba pesi préavis na benga ngwata ultimatum ya 30 jours a quitter alongo la nyonso ezali intention ete nyonso na ye sur terrain wana. Sinon te bakofunda ye pe akota en prison. Maman azali vice-présidente ya mboka ya Ghana. Mwana ye benebe azali Mélissa Alene. Azali avocate ya influence makasi. Lana beneme ezaki problème si problème. Maman za na posa na bele wana me mwana nde mtu suka zo bundela ye. Mwana ye avocate. Yende mtu aye ko sala kamunyoso. Et puis azana influence makasi. Aperda ka moko te. Aperda procès te. Auta même na ibandel fait to mona ki benga Ghana ki prix. Ah banani banani ko sala mo ba geste d'amour. Mo ba geste d'amour, ba dit que faction na kati ya mai. Oh, tu sais que t'es belle bébé. Tu sais que t'es jolie. Ah banani ko régner bele mais azo sokola na kati ya piscine.
mwana mobali ba zo sukola ni na kata pila zo rene na de chérie oh nzambe na ngai arene na wana arene na to le bazaki na mbongo trop ni nango juste pour bana basi bandima ba ko sala ne ba tour o aye na tour na ye asisi mususu pa ye na tour na ye au juste il faut za liboma to na nango juste ou bien juste kazalaki na mbongo ebele aoza double connexion bala moko double la na bokebi nyonso mais moi mbala ngo poni bala kisabiso azali ko sukola na piscine azo renier na ye ezalaka pona ko suisa biso mitema ke to sukola na piscine te ke to viva vie boete rente to au juste pona nini est-ce que c'est important bala kisabiso ye to landa ko to découvrir azana nango to moni peut-être que docteur Ken azo yawa docteur Ken yo nazo yawa landa bokebi nyonso Ken na Jumaye oh tela ba document wana bime Ken ayena ba document nyonso oh Melissa pesa qui est ata la signature na ye oh You did this? yo salengo I possibly sell ndena ko teka propriété na zwaki yango e papa na ngai seul propriété na zango this has your signature. mais oza signature na yo Yes, but I didn't. mais ngai tem na signaki place oza signature na ngai mais ngai tem na signaki Are you sure? oza sûr You don't believe me? oza ndimela ngai te Yeah, na ndimela kasi these are confusing. ezali mama dossier mo eza confusion makasi These people are frauds. batu oyo nayebisa yo bazoluka basalanga je We are going to get them. tokoganye bango tozwa bango wi tozwa bango oui tozwa bango milanda ya bokebi nyonso landa ya bokebi nyonso bien aimé mwana mobali aye kolakisa bien aimé makambo nyonso epai ya mutu na ye epai ya avocat na ye aye kolakisa badossier epai ya avocat na ye ya avocat na ye ete ndenge nino juste signature na ngai yango wana balobi ete ngai natekaki propriété papa na ngai atikela ngai signature na ngai yango wana me ngai nasignaki yango te nazoyeba kuta nini nasignaki yango nini te da baosala ye mo je zai toza na lupango ne mo boye bao mutu mo aye na ye kozwa ndako na ngai na ye kozwa lupango na ngai la ne bokebi nyonso docteur Ken ye wana azosala ne mo bachaine na supermarché tomoni Melissa Hélène ye wana mpe ayaki mpe na kati ya même supermarché yo kami Just tell me that there's still some visible human presence. And vraiment ame na ngai nakoyesanga ete eza na présence humaine moko ya mabe awa na banzi In and around that land as long as it's written in our na banzi ndenge na ye na lini oyo ifolongwa awa oh your courage. oza na courage eh ekokontinue vraiment na misère and no one is stopping me. yo yebisa yo Surround. tuna batu Move even before the king. tuna batu nyonso naza nani yango I'm the best ngai nazali meilleur avocat ya mboka oyo It's saddening, isn't it? tala You know, I expected more from a robe-wearing legal luminary like you, other than aiding and abetting a fraudster. nakanisaki vraiment mother is touching. nakanisaki mutu mama na yo akokosala eloko mwa malamu azosala buzobe komo noloba mama na ngai na mépris bongo Don't skip this, dogs. Don't bambwa babotaka bambwa soki mama naza mbwa boti yo mbwa See you in court. tokomona na tribunal okomona naza avocat yoka eloko ya lingaki ndenge ya ye na lini oyo asomba biloko fale docteur alongwa yani wana mais anoyesa docteur oyebi nga te avant même ikana yo kota na kati ya procès na yo kota na kati ya tribunal déjà okoperdre ndenge nini bien noko bebe mwana mwasi oyo abengaki Ken noko What is wrong? nini yango I'm fine, just that government surveillance still hurts. naza nga malamu kaka visite ya bato wana bayaki susu If you do this. lelo obona nini Not on that land. bayaki balekani na babildozer ezokende mabele oyo wana mabele na ngai I'm going to see Chris immediately. nakei kotala crise ya avocat na ngai mbala moko bimela na bokebi nyonso kota badossier na kati mwana mwasi alobi ete babildozer die eleki nete ezokende na terrain wana kuna ekei kosala mosala mais alobi ete akei komona crise ya avocat na ye mbala moko landa bime koconfondre film yango te bime la méchanceté ne paye jamais la méchanceté ne paye jamais landa ya bokebi nyonso yoka I trust that you have it all sorted out. oyebi nayebi nyonso ezala malamu mais kasi toki asala buzoba te oui bien mais avocat ya Ken yeyo mais azosola susu bien mais azosola ne koto oyo na Melissa est ce que bayebanaki mais pourquoi banasola boye bazocoopere boye basola boye
Melissa Zali meilleur avocat Tiamboka parce que bazana pouvoir maman naza vice présidente donc agana aneka ba procès nyonso agana aneka ba procès nyonso donc ceux qui vont défendre mutumo contre yebana ka poli déjà la nebe mena bokebi nyonso to moni mutu kamo zeko la nebe bokebi nyonso bien que Melissa Zaki na mitu wa kitoko mais docteur Ken peut Zaki na moins ne fils que moi qui mbambala na ndenge na ye. Il suffit de la makolo mitano, makolo mine renyarape. If I ever have a cause to visit again on this matter, Shocking. I promise there will not be a wine glass now. Na zuzu du temps, to voiture nga yako visiter, si ka oyo. Na jabanzi. Ozobe jana lo, ayi bisi bele zuwa masangala yo. Bien Melissa yebisi mo mbala te soki na zuzu du temps, voiture nga kota suna lupango na yo poka ko conseiller sur même ka oyo, sur même dossier yo. Na banzo ko sepela na ngate. Elinge ko loba nini be bilana boke binyonso. Avocat be ya Ken ayeba ni na Melissa. Bayeba ni wapi? Au juste comment? La na boke binyonso. Quel jeu balimba sala be mémoire mbalo Ken. Papa na tikele propriété mo kitoko, tikele mabele mo kitoko, mabele mo nene. Suko be vice président ya mboko aza intéressé na mabele wana. Azui ba document moko boyena signature ya mwana mbalo ete mwa mbala teka ki ba dossier nyonso, ateka ki mabele wana epala ye. Chris oyebi mwa mwasi wana? Otokuta nika toyeba nika kala mingi te. Botokuta nika kala mingi te. Chris. Abana ko menace kuna libanda. Alors que menace ngal. Niko sa ba blague. Melissa is a very famous and very busy lawyer in town. Melissa azali avocat moko azali très célèbre na mboka oyo yebi yango malamu. Hein? So you just met and you know a very good lawyer in town. Donc bokuta nika kala mingi boyeba nika kala mingi te simo yebi ke malamu azali meilleur avocat. Donc ezali vraiment connaissance moya ya mbangu mbangu hein. Mais pour ni ba mituna nyonso. It's a coincidence, the question. Et la coïncidence. Yoga s'il vous plaît. Na ye pa meilleur ami na ngai uzape avocat na ngai na okuta na ennemi na ngai. My point of view. Eh? I just told you I just met this girl. Ke na yebi na tikel ka ko na yeba nika na mwana mwasa na kala mingi te, c'est tout. Yoga ma. Chris. Threats don't come from casual dates. Ba menace ya ka teka na ko yeba na moka boye par hasard. You tell me. Yem ça quelque chose. Are you suspecting me? On a ko suspecter ngai. That girl has documents she claims was true. Mwana mwasa na ba document zali ko lobete mabele na ngai zali aye. Question is, how did she get those documents? Mutu na ngai zali te ndenge na soki ba document nyonso na ndenge na soki parce que na signaki document mo vote. Who had access to those documents? Yo nde ozali avocat na ngai ndio zana accès na document na ngai za. Nations are running too wild. Tellement bisa yo. Ba question na komi ko kele mbangu mbangu trop sauvage. Okay. Ça va. And your body language is really, really interesting. Et yo pe langage no est vraiment intéressant. Yo malamu. Ken. Build your conspiracy theories somewhere. Not here. Tela. If your brain is off, Soko na polo la conspiration to bozoba moko boye. Awa tela ndao na ngai libanda. I'm going to die with some. Chris. Ça va. Construction site. Beme chantier à construction de bakomaki. Construction site. Chantier à construction. Landa. Mitu kamo yaki abele melanda boke binyoson. Tomoni bagarde ko babimaki. Elinko loba nini ke mukonza zawa. Mais maman, la vice-présidente Yamboka, la vice-présidente de la République du Ghana, yeyo. Alors, tabi mabelango yangoyo, mabelango bazo wela entre mama oyo na docteur Ken yangoyo, mabele yangoyo. Ken alobi papa na ngamuta tikela nga yango. Mais sikoyo bele mama oyo azana ba document moko wana na signature ya Ken. Elinko lobete Ken ateka dia mabelo nyonso eza sikoyo mama oyo ki Ken azo comprendre ngala signature ya document R nini. Bolubo tize pour yela landa kilanda na bokem nyonso. Eh bino. Pole bache misabi kuna na tele na ngai. Eyo. Boko continuer. Yo. Na boka zubuzora bino. Bino niko panda na pakanti na bango. Yo. I'm not even supposed to be asking. Bino, fai bana tula nini ba mitula yo. Bosa nini nakata lupa na ngai yao. I'm of the opinion that you would have come to your senses by now. Na kanisa kete sikodi yo comprendre uzonga na bomoto. Rouse intenseness, it should be you. Tela soki mutazana ba buzoba na sans moka buzoba zalinda yo. OK parce que lupango zali ngai.
People in the past have paid dearly for daring and me. Batu na le passé bafutaka cher mpona komeka kotelemela ngai. Scared of you to you. Nazobanga yo te mama, nazobanga yo te. Hate to see young energetic men like you waste what could have been a bright future. Nayinaka vraiment bajene lokola yo. Don't worry about that, okay? Tela komi tuza te mpona yango. I'm struggling not to see you as an obstacle. Ngai mpona nazali komeka kosala effort namona yo ozala te obstacle mpona ngai kasi ozokontinue kozala obstacle mpona ngai. So scared. Why don't you throw your press request? Okanisi nazobanga Also signatures on the tokende kuna kasi na tribunal mpo omona makambo nyonso. in court. Ok, Tell you and your men to get off this property. yebisa yo na bato na bonongo asiko Out of my own property, ozobenga na ngai na lupango na ngai moko, Your own property. lupango na yo moko It's oyo very good to be your property in your dreams. ekozala kaka lupango na yo na bandoto na yo, ozala propriété na ndoto na yo. too far long. Yo sikozo ozopesaka kanda nakoki so koperdre patience na ngai. Continue koperdre patience na yo. You are blinded by the bravery of the warrior. Oza aveugle parce que oza na mwa courage, ozokanisa oza courageux, zela na olakisa yo. Tell them celebrate. Nayebisa yo Only. So does it look like I want to be remembered? bato lokola yo bazalaka bakanisa bango kaka. Mama azopesa bango makanisa, azopesa bango basigne ndenge bakosala. Mimela nde ya bokebi nyonso mwana mobali atomboki makasi, me mama alobi ete na yina komona bagene lokola yo boye aza na mwa courage akoki kozala na avenir malamu, ameka koperdre kaka vie na ye boye. Ezalaka na koloba na maloba moko ya monene, maloba moko ya makasi mpe lokola parabole, mais azalaki politicienne, aza na pouvoir yo, aza vice président ya mboka oyo, akobomisa yo, akosala nyonso, sala na yo nyonso, sala na yo nyonso. Mais le frère Patrice Ayembaki était tribunal ya Nzambe ezali ekozala un jour. Bimela ndela bokebi nyonso, landela bokebi nyonso. Awa yo mena salle ya gym, na salle ya gymnastique. Landa mwana mmoja azosala ne I exercice flew in 4 extra troops from China, hoping to begin the exploration of the land. na tinsaki wana bilo mwezo uta na Chine ezali kaka mpona makambo ya kotonga mabele wana. Kasi zoba nazali koinsiste ete aza na poto okende na tribunal. It's got God. Vraiment ye aza na courage. Descended from any lawsuit, mama. Mama akokipe ete If you do, ameka komeka kosala nyonso. I still can't remember ever losing a case. Est ce que soki akitoki na tribunal, est ce que ye yo koganye abi mama Ever remember natikala jamais koperdre cas moko, natikala jamais koperdre procès moko na tribunal, nayebi na koganye. Salanga confiance. Landa mwana sala gymnastique mais atikaki mwe soupe na tolo tomela. Landa bokebi nyonso bime landa na bokebi nyonso ozokende wapi ekomi deja wapi. Landa na bokebi nyonso tomoni beme cortège yaki susu awa cortège nani susu kuna nzambe na ngai kozala problème na baproblème na bapoliticien ezalaka vraiment pasi, kozala na problème na bapoliticien ezalaka pasi. your sister Jessica finds me here. And why are you here? Ah mbote oyo opuni yoka I think this is a pleasure visit. okanisi voye ezali visite moko ya esengo On site. Not to anyone I know of. yoka na bisa yo I'm sure by the time I'm done here, na bani so na sisi na yo for this chivalristic display, yo okola so na courage ya mokeo te. making a spice in 2 weeks. Dans 2 semaines About right to dele na pesa ki ozali vraiment koexpire. the demolition exercise. Assure-toi ete yo olongwe na totalement na propriété wana. And be your greatest hunting. Nayebisa yo meka koresolve malamu. I am warning you. Nazobendo matoi Stay off that. zala mosika mabele na ngai. You tell that to the caterpillar again. Yebisa bakarte pi bato ba yebisa yango eba bato baoyana ba machine bakarte pila koma wana yesa mama za mosika na mabele wana. Bimela na bokebi nyonso Melissa ye koloba ete napesa ko ultimatum, napesa ko délai mise en demeure il y a 30 jours mais ils ont expiré dans 2 semaines. Il faut longola mabele wana bakomi ko menacer mwana mbali yoyo. Melissa alobete ozali visite moko ya esengo te, alobete ngapi na mwa mbali pale na satana na ngati na visite moko ya esengo epa ya mutu mwana yebite lokola yo. Landa MK Mbemba na matadi bele mais sur la posa ya maquillage ya bien makamno de tali mariage d'ailleurs de louer robe de mariage esthéticien de classe MK Mbemba na matadi pembe na mémorial wana centre esthétique eza wana osali baso na nyonso osepeli
MKV ba impact belé ba forme ka lokola Jennifer Lopez maboko peka lokola Jennifer Lopez RS la ba soin de visage RE4 yo suki ou bien zo kango suki ou bien c'est la misala nyoso esthéticien de classe. Ah si toi tu vas perdre été mais melanda bato bato bilonge ba bandi bilonge ba criminel bazo landela ben le docteur Ken landa ba ke binyoso bazo landela docteur Ken. Bien melanda ba ke binyoso bazo landela docteur Ken. Landa ba ke binyoso yé pas que Ken malembe baza liboso na mutuka na ye. Bien mais bato bazali ko landela docteur Ken. Yé wana. Mais moi mbala ça un problème moko grave. Vice-président Yamboka oyo. A sepele mabele na yo. Mais ayebi ko ça la poste ko teka ngote, aye ko zongo illégalement. Donc yé azongo mais la ndenge moko azu asalisi ba document mo boye na signature no za kati. Moi mbala zo comprendre te signature na ye koma kindenge ni kuna ba document na bakamunyoso. Eza ki pasi. Nda ba pesi au pouvoir, problème ezate. Ça nyoso ko sala, bomise na obatu. Boto na batu biloko, boto na batu basi. Mais un jour, tribunal ekozala. Tribunal ekozala. Na mokili on a ni fo futa. Tout se paye ici-bas. Oh! Ah, la nabo keb nyoso. Moi mbala yena supermarché mais aye ko soma biloko. Mais mutu kamo zo landela la nabo keb nyoso. Mutu kamo zo landela ke yango za na sima. Yeye pika bele mena lupango oh supermarché zalaki. La nabe mena boke binyoso. Moi mbali bene meye wana na kati ya supermarché bien kazaki na mbongo mingi te soki ya ndenge yango azaki ni politicien te mais quand même azaki pe quand même na ndenge na yemo bien. Ah vraiment nalotaki ndoto mobo yaya ndoko na moni vraiment bato wana basuela bango za vraiment ya koboma biso ya suela vraiment sala keba makasi Nzamba uzikala nyoso parce na loti ndoto. Komi tu sate daya, ok? Ça va bien mais niesi ya Ken bengi ye. Alors bete na loti ndoto ete na moni koto to peli na comprendre que ba soué bato leza baboma biso. Mais kobanga te Nzamba azotala nyoso. La nabo kem nyoso. Niesi na bengi niesi na komo na daya ka lokola gloria daya. Niesi na bele me abenga kiye. Alors bete na loti ndoto ete likamwa mabelinge salama. Mais bato na bazana poste ba bomisa biso mais Nzambe ko sunga biso Nzambe za ngabu na biso bibi na ngabo kem nyoso abani ko sembela Nzambe sunga ndoko na plaza zali Nzambe na ngai yo lala kate papa ndoto oyo vomo la kisingai na yebi ke la kisi quelque chose Nzambe parce que tu parles tantôt d'une manière tantôt d'une autre bien mais yeloko il fallait usalaka suko loti ndoto sambelaka soki surtout soki za message voka bien landa moi ba osala basha mais ba criminel ba kodi na kati ya supermarché bazo landela ye koto moi sibele bazali ko sambela alo sambela bele le terrain des armées Nzambe asimi nyoso Nzambe na mapinga Nzambe na elonga Nzambe bana groupe les dons de Dieu ba yembelaka Nzambe o ya la kate Nzambe Esther kapinga ya asi ya Jacques Landa bo kebinyo landa bazo calculer ba msusu bele bazaki libanda bazo calculer direction nyoso landa bo kebinyo so oui information oui tout ça déjà prêt OK na ligne oya noir ça va oh zera yete zera alati elamba vert likolo pantalon noir bazo pesa ba spécification ba bomba moi mbalo la nabo ke nyoso bazo signaler mutu mso za libanda azala munduki azo calculer nyoso bazo calculer nyoso balo beta lati pantalon ya noir na chemise ya vert landa mais sikoyo mutu za libanda azo bonsa ka munduki bazo pe o za na kati ndazo landela azo mona nyoso o za libanda oui zera za na point nga bima ka mite oh Nzambe ngai oui zera mumke zemke na bosa ni lo msusu landa azoya prêt 9 8 vous l'avez déjà prêt 6 bon tenga
Excusez-moi, monsieur. Au boss, il y a un porte-monnaie là, yo. 5, bien, mais à boss, il y a un porte-monnaie, à zongi sur la carte. Landa. Ah, merci vraiment. Merci beaucoup. 4, merci. 3, 2, Landa. Tremblement! Qu'est-ce que c'est le mouka? Bien, mais Nzambe a sungi moi mbale. Pourquoi? Parce que libosu na yeza kila mwana mwasi mtusi balata ki lamba ya vert na pantalon ya noir. Yeta mazongi na kati po ya kozobele me porte-monnaie. Tango wana bazwa ki reta babomi ya société. Ebi faut meza passe makasi. Babomi be me mutu libosu ya supermarché yo. La police e ko sala enquête. Moi mbala za na kati. La ndia boke minyonso. Abimel ko société. Mbote, vraiment bonsoir jeune homme. Ngai officier Jean, détective. Docteur, ngai docteur Ken Adjuma. Bah ebi ça yo za ki témoin ta makamyo salama kia. En fait, ngai ndem na ki cible na bango, ngai ndem ba boma. Ozaki cible na bango. Na mona ki assassin na ngale ko tirer libanda. Nganda linga beta lisasi wana. Kasi jeune fille na pareil à eso. Mais au juste makamyo zo bana. Exactement, ola si makamyo zo bana. Nazo duwe du teta mukete na professionnel na musala yo. Ndibela ngai. Lisasi na bana ba beta les akika ya pas so ya pas bote mais ça qui vraiment attente moko bana ba meka ko assassiner ngai tentative ya assassinat ezaki tentative ya assassinat. Excusez-moi vraiment monsieur bimelana boke binyonso détective alors peut-être zakara moi ba échange ba coup moko parodique parfois ça na maka ezaki nango te ba intention te ba bo mutu mo boye mais ken alobete te ezaki tentative moko ya assassinat ngande mnazaki cible na bango ba bomisa ngai mais nzamba sungi mo mbalo yango il faut to sambela mingi vice président yeyo nzamba pesi boto bokonzi autorité nzamba pesi botombo ami yo vraiment assassin o meki okanisi yo kolianga na peti na yona bakila yo kilibomo zali kotambola vona mutu na yona ifasila eyo tela yo ngai na kozonga nsima me botela ngai malamu totala sikoyo nani vraiment mukonzi ya mabele wana ndibela ngai vraiment na yebi nini yakosa tokoke na tribunal ça va osala erreur mwa munene nakoli loko pas de patience na ngai na bonongola mutu oyo mbango na mpango na ngai pesaka lupango zoba pesaka telefone na ngawa bien meke na tomboki melisa pe tomboki elonge vimbi susu. Allô? Allô, monsieur le commissionnaire. Monsieur le commissaire. Zoba moko sawa. Moi mutu moko zoba moko boye. Aye na lupango mama na ngai ko sa menace. Nazana posta bini bokanga ye. Tinda ba police mbongo ba ko kanga yewa. Parce que zoba oyo azawa. Nana pas bokanga ye. Oui, merci le commissaire. Zela. So bo ya mbangu bangu examalamu. Nana be desi na kati pana yo. Avocate. Obengi commissaire. Na kanisa kibo obengi angali fele na mtu na ngai. Zoba. Na bangi. Maman Talemba la souka. Parce que vous allez la dernière fois au monde aïe. Mais bien le la ngani. Bon la nango. Bazoba. Mais moi on va la tomboka qui a peur de même respect pour la bango.
parce que azalaki na raison mais kotomboka pe boye bemeke belekela ndelo te ozala na raison tika kaka maboko nyonso maboko ya nzambe landa bapolisi mpe bango na mbangu bayaki mimi mwana mbala ayaki kogangela bango me Melissa bengi commissaire ya la police atinda mwe bambila atinda mwe de policiers mbangu ye wana muyibi yango bokanga ye aza criminel ye de criminel yo bokanga ye zoba mama lobete 1 minute passée on a koloba koganga lokola lion moko azali ko rougir lokola lion moko atomoka comme un rouge na kanda pe bani ko rugir comme un lion rugissant mais awa siko komi kolenga bino la police yo kanga mwana mbali akoti na lupango ya vice présidente ya mboka la police eko sala musala nango babengaki bango baye kokanga muto problème ezate mais police ya solo epa na nzambe tala mwana mbali komo la écrit azali ami pe avocat ya Ken Adjuma mais bien metela ba criminel wana bango yo ba ba neba boma bien mais Ken docteur Ken Adjuma akufi akufi te muto na mona kini azokuwa yana akufaki na mona ki Then you don't know what you saw. donc oyebi te oyo emonaki So God and Pale, nayebisa yo torataki cible yango I never miss my target. natikala jamais vraiment korate cible na ngai bimela ngai ya bokebi nyonso bacriminel bien aimé bango awa bien aimé epai ya Chris mais Chris aza avocat aza camarade ya Ken nini susu He's not dead. akufi na ye te baye koloba ete Ken akufi te me bien aimé master ya Ken Chris ye mpana na nsima makambo yango mwa mbali okoma na ye Chris ye mpana na nsima makambo yango Now that idiot is not there. siko zoba wana akufi te So why? mpo na nini Because you idiots couldn't do a job. mpo bino bazoba bosali mosala na bino malamu te Yet you pride yourself with expertise of this. apo bozali koloba makasi komitomboma ete bino bozali bameilleur bassassin ya mboka oyo What happened? nini esalamaki What happened? nini esalamaki You came close, but tokomaki bapembeni na kosala mosala you got away by Kasi. an instant. akimaki kaka vraimen na zine seconde mwa eloko mona comprendre te Well, now, bien you little swines will have to lie low for a while. bino bangulu So the police close their fight. Then we'll strike again. bino bayebi ete dosi nyonso esika na baboka na polise epuis bango bakosala tout basala quelque chose It has to be his own pool of blood. bino il faut baboma ye bime awa bizalaki ne bene daya azalaki azali niese ya Ken docteur Ken Adjuma ayebi te ke deja bakangi noko na ye noko na ye aza na kasho bakangi ye deja oyo nzambe na ngai mutu aza na raison me bakangi ye susu justice ya mokili ndeni bakoyeba nzambe nde mutu ayebaka nyonso ye nde mutu ayebaka motema ye nde mutu ayebaka nyonso ayebi ke oyo ezali fausse accusation to ezali la bonne la vraie accusation nzambe nde mutu ayebi kotobona mobali na kati ya mwe na mwe buluwo na ye wana na kati ya buluwo na ye wana na kati ya kasho ezalaki pasi mwana mobali ezalaki pasi mpo na ye dangerous mother la mère dangereuse mama moko dangereuse première partie Mr. Belle Blue Moeder mais tokotaki jana train bilengi soko parda une seconde ndimela ngai ngeke sielemuka vie Juma basela kitoko vie Juma motema ya mama Jackie na mwanda bafilme ya kitoko mpe vie Juma banzambe nyonso église chapelle la victoire de racheté par pasteur Timothée Nzinga motema ya mama Ani papa na Dorcas Nzinga tabita nzambe apambola yo
bimela na bokebi nyonso film yango ezokende wapi pe ekomi deja wapi na bokebi nyonso o nzambe na ngai balimba boma mwana mobali beleme baboma ekei na Jumai mpona richesse na ye moko mwa eloko papa na ye atikela ye vraiment papa na ye atikela ye mwa mabele na ye propriété moko kitoko alingi koteka azala baprojet na ye ya bien azala baambition na ye baprojet na ye mpona mabele wana mpona propriété wana mais nzambe apesi mama oyo pouvoir aza vice présidente mama oyo na bamabele nyonso eza na mboka oyo asepeli nango kaka monsieur avocat Melissa Zawa kotisa mbangu oui monsieur beme commissaire yeyo alobete bakotisa mbangu landa awa na station ya la police oh vraiment mbote avocat Melissa vanda oh You know, oyebi it's a sunny Friday morning. ezalaka vraiment na vendredi ya kitoko boye vraiment na ntongo eza passe mpo ngai na vraiment bima na ya kotala yo No private routine. na tiki makambo nango nyonso privé I found it necessary. na trouve yango nécessaire yango kokutana nayo nasola na yo I guess it is about the young man. na bonzi eza apropo ya jeune homme wana Criminal. oui criminel wana aza criminel I am told that when he was arrested, bayebisaka ete ntango bakangaki ye weapon, azalaki na munduki te piece of incrimination, azalaki ata eloko moko te ezali koidentifie lokola criminel My mother wants him put mama nanga azala posa ye azala akangama libela na sur quel crime n'importe quel crime sur quelle infraction my mother is a very unforgettable woman. mama nanga azali mwasi moko inoubliable The one who cries at you. soki asengi yo quelque chose yeba ete aza mpe na récompense moko ya monene tala I'm not refused. But sadly, nakoki koboya te you have, kasi s'il vous plaît malheureusement nakoki kosunga bino te his lawyer was here. avocat na yayaki awa avocat na ekomole nani Lawyer Fred Asari. avocat Fred Asari I have explicit respect for the law. That is, ngai aza na respect makasi mpo na loi the young man in question has been there jeune homme tobimise déjà sous caution much longer without a child. parce que jamais nakoki kobomba ye na kati ya kasho awa sans infraction asala infraction moko te sans crime sans nini yango nabimisi ye mais babimisi déjà Fred babimisi plutôt ken ya Jumai docteur mais papa alobeti azwi avocat mosusu na nkombo ya Fred nzambe nangelanga bokebi nyonso oh yaka boye Just forget me. You play down. Let me handle everything. na makambo nyonso tika ngai muna regle yango yo ozalaka calme ok bimela na bokebi nyonso bien mais mwa mobali oyo ken Jumai azwi avocat mosusu avocat Fred Yes? oui I cannot remember referring to you, Dr. na bengi yo te docteur ken Well, I am the principal matter. kasi ngai nde nali problème principal ngai nde mundu akodetermine naosola na to Melissa, Melissa one of your age. tika okanisi azosobala I yo look like one of your age. ele nakomi lokola moko ya bana misala na yo Did you just call me by my first name? obenga nakomi nanga Melissa oh Stupid ego. quel buzoba na nabengo nini nabe zoba nayebisaka kokipe te Melissa atala ngai bafiere vwambongo ebele toza nango si atalalala appel abenga nani yango redi bevovi Mr. Obed anga benga mama apo ayebiseke bayaka ngai Your limit, Ken. You and your mother Ken. already said the precedent. and tala nayebisa yo know that I have. respecte limite na yo ozela I presume you thought it's arrogant. zela Very well then. na See banzi you in court. tomonana kuna na tribunal zela bimelanga na bokebi nyonso mwana mobali azwi avocat mosusu nkombo ya avocat na ye Fred Asari ye naza pembeni na ye mais bakomi siko pre bakende na tribunal bakende na cour bakende kosamba mais bele Melissa azobanga na ye te parce ayebi mama na aza vice présidente ya mboka oyo ye moko aza avocat ya monene akodefendre nyonso akosala nyonso mpo kaka Ken aperdre docteur Ken aperdre mais nzambe nalola na tribunal na ye na lesambeseli na ye na jugement na ye alobi nini tokolanda ezokontinue dans ce film Dangerous Mother landa ya bokebi nyonso mafilme ezosebisa papa Ledu na famille mobimba kuna na Mwanda papa Ledu na shop ya Vodacom na shop Esther
Quel courage! It's really getting Zoba waza na courage, That should be made Dawson. Maman, après ça kanda. The name of the attorney who Kombo ya avocat ko défendre za nango. Fred Asari. Fred Asari. New in the practice? Aza mutasika na msala oyo. No, mother. Te mama aza avocat moya kala. He's been around the block for some Muta kala aza baza mutamsala banaka. Est-ce qu'à travailler nini? Eh, ça très bien. A tika jamais ko perdre procès moko. Nazo mona. Bien mais Keni pèse avocat munene ba ko mpe ko banga mo muke parce qu'avocat Keni aza pe avocat mo munene. A tika jamais ko perdre pe procès. Maman mbo biloko za prêt. Tika ngo ezala wana. Merci Letifa. Merde. Votre Excellence. Yeka. Baye kotala yo awa. Oui, kotisa mutango. Baye bisi na moyete baye kotala ye bazo luka ye pa mutu moko. Ala bibe ba kotisa ye. Bien mais nani aye kokuta na be mena vice-présidente. Eza pasi. Bien mais la boke minyoso. Oh, bien mais ça qui ne crise. Très très. Aza master ya Ken, docteur Ken, mais aza très très. Très très. Ya master ya docteur Ken. Aza ki avocat na ye. Mais a coopération na ngambu mususu a coopération na ngambu ya ba ennemi ya Ken. To yebite soka za na posa sala ka ba relation minene na famille ya vice-présidente ou bien au juste za kini nango. Ezalaika apasi. Menzamba sunga. O dégoûté ngai. Melisa ye wana. It is clear to me now that Est-ce clair? Et ngai na surestima ki yo. oversight I'm leading to regret. Kasi siko na komisi ko regretter na ngambo mususu. You are the initiator of the transaction, right? Yo nde ezali initiateur ya transaction tosalaka. I hope you understand what we have on our hands now, Mr. President. Na banzo comprendre yo tozanga na maboko siko mais c'est Christ. To your credit. Pour la honneur na yo. Said to be the brain, Yo nde mutu cerveau. focal point of this tragic trial. Et puis point vraiment principal ya kawe. Terms, the only witness. OK parce que yo nde ozali le seul témoin. Seul témoin oculaire au témoigner. OK? Okay. Ça va. Can you recount the events surrounding the sale of the said property? Est-ce que Yes. ozali koyeba ko raconter 6 months ago, sire makambo nyonso ba mois oyo tozalaki na sire propriété wana 6 mois passé this private hospital. At that point in time, azalaki na projet moko atonga soki hôpital soki nini mabelango kasi celebrations, na lobe te sell his land. azalaki na mbongo te sedesaka teka mabele na ye Buyer et puis negotiated, tolukelaki ye client banégocie and he willingly signed the paper. et puis asignaki bapapier nyonso badocument Can nyonso you identify that buyer? oyo koyo identifie sikoyo moto asombaki yango Her Excellency, son excellence Lady Adeline Allen. Told you he's a crook. bayebisaka baza escroc A good one, man. te mutu malamu mama nayebisaki yo Maybe. okokende na yo sawa bien mais oyo bandi kosala na mwa mbala ezalaki kaka bazosala comme melisa aza avocate azomeka kotuna mituna comme mwa mbala oyo kozala lokola temo kuna na tribunal atune mwa baquestion mike mike ndenge ezala asari You have a gift. oza na visiteur moko awa Who? na yango mopaya ni ayotalanga Excellency. son excellence elene anane Where is she? aza wapi aza boye milanda ya boke mieso Fred Asari yeyo avocat ya sika oyo Ken docteur Ken azwaki nana ya boke nyonso balobi papa atikala jamais ko perdre procès moko jamais atikala ko perdre procès aza un bon avocat un bon juriste landa ya boke nyonso ezokende wapi komi deja wapi nana koloba ete makambo oyo kuna Christ wana kosala bemela Melissa
tout la crise ba question ye comme bazala local témoin na tribunal ba tout ne mo mituna mike ba sala mo ba exercice moi ba exercice ba tala ndena romeka so ba comme na tribunal ndena salama ba okosa été docteur kena zaki malade et puis azaki pitona zaki na poste oh mbote Fred Asari LLB Law, Liverpool. vous me allez incroyable Masters in Litigation and Civil Law. kota yo vraiment na kati vraiment ya musala na yo ya loi All hard work. naza impressionné vraiment otika jamais comprendre What quand do I owe those outcasts? mais point ne kotela ngai vraiment na visite ya mnene s'il vous plaît Fred Lawyer of your patient. avocat ya réputation na yo il faut yeba makambo nyonso You are activating me. ozali ko estimer ngai déjà Who wishes to pitch a tent against me in battle? I don't think so. naye ko surestimer mutu ozali komeka kotiela ngai mbeli vraiment It's in court. contre ngai na bitumba te mama ezali vraiment bitumba te tozali kuna tokobunda na tribunal Oui. kasi ngai aza na posa na gagner This case are very simple and clear. mama makambo nyonso na kao eza très clair mabele wana Legally acquired. And yet there's ezali vraiment illégalement acquis no one believes that you didn't graduate from Liverpool. tela mama Stay off this case. zala mosika ya procès oyo Your career. sino te carrière na nyonso ekoma histoire biemela na bokebi nyonso vice présidente ayei komenace bien aimé avocat ya frère ya sika ete azala mosika bien aimé ya ka oyo azala mosika ya procès oyo sino te carrière na ye nyonso carrière na ye juridique ekokoma kaka lisolo c'est-à-dire akobomisa ye to nini yango oyo nzambe na ngai baye komenace mwana mobali mama alobete na ye yo nde moto kodefendre ya ennemi na ngai naza na posa na gagner ezali te moto ake fale bobeta match moto sikoyo ennemi na bino équipe mosusu équipe adverse ekei komenace nganga na bino ete esala nyonso biso to gagner moto wana apola ezalaki pasi ezali pasi nzambe ye moko nde ayebi nyonso ye nde moto akosunga ye nde asimbi nyonso na maboko na ye Fred yeyo Fred Asari avocat My hands are tied. Ken. boma maboko na ngai ekangami olingo bani yo juste I can no longer handle this. nakoki susu te koregle ka oyo luka vraimen avocat mosusu o nzambe na ngai Fred beme abaye na ye monsieur ozosala bagie blague n'est-ce pas te naosala blague te ah I should have known. na efale nayeba vraimen She paid you. afuti yo mbongo She paid you. afuti yo mbongo n'est-ce pas Fucking paid ape futi yo mbongo po okima ka oyo What is it? sikoyo zani yango sikoyo zani yango soki afuti yo mbongo te You couldn't understand. ozo comprendre te eza continue koloba continue koloba It's beyond me. eza au-delà na ngai zela ba explication nyonso na comprendre déjà And always remember, nothing can heal the wounds inflicted by a traitor. kobosana te ete eloko moko te ekoki vraimen kobikisa bapota oyo ezali infligé par un traître et puis yango nde ozali traître yo s'il vous plaît naza désolé naza 4 désolé perde bien me papa na biso choix ezalaki te atali boye carrière na ngai esila nana wanoliesa bana na ngai nana kosunga mama na ngai oyo mino ebukana deja na mboka nana kosala boye nana kosunga yanga famille ezalaki mpasi nani lisusu awa landa mama na mwana The woman coming to Moscow, and I will present them the best lady. ekozala vraimen na Moscou epuis ngai nakoki korepresente vraimen première dame ya mboka na biso awa Settle vraimen eza un peu brusque mama in all of Khan and Melissa. Melissa I was the obvious choice. de toute façon ngai nde nazalaki vraimen choix na bango When we there in soki bokende kan 7 days bozonga kan proceeded nakosala kuna 7 jours in celebration of the girl child. 7 jours et puis ezali toujours à l'occasion ya mwasi ya enfant fille yo nayebisa yo mpo na ka na ngai Keep everything up. Status nakozonga boye naza na mposa nakutana makambo nyonso apropos ya mabele wana ezala nyonso ndenge ezokende ok and I hope to prove them straight. naza na espoir vraimen ekotia mo makasi koloba ete oui mama nakosala nyonso Take care of yourself. prends soin de toi mon bébé
Mais maman na biso azali politicienne, azo voyager na Moscou accueilli pour 7 jours. Conférence moza kuna azali ko kende ko représenter première dame ya mboka na bango ya République ya Ghana. Landa na bokebi nyonso. Bien mais landa na bokebi nyonso la film ngozo kende wapi et comme déjà wapi. Maman na biso la vice-présidente azo voyager. Ma biso mo yete nazo voyager mais so na zongi makambo nyonso si procès wana makambo nyonso ka nyonso ezala kaka intact et continuer kaka kozala ndenge ezali wana. Naza na pose te to perdre ka oyo. Naza na pose te to perdre procès oyo. Maman déjà ya atikali déjà ko menacer. Mais oyebi mère oyebi kombo na benga mère oyo. Mère Coco. Maman crocodile, mère Coco yeyo. Batu batela ba film bien ya grive ba yebi mère oyo, ba bien ya ke mère Coco. Po mutema abe. Mère Chocho kuta kosa. Secrétaire ya diable na département ya mutema abe. Mère Coco. Azala ki pe la film ngo maman ya Melissa. Mère Coco. Azala ki pe vice-présidente. A voyager à Moscou. Accueilli Moscou. Landa boke binyoson. Nani kwe landa boke binzabe na ngai. Bato wazotima mbangu nzabe nani susu kuna nani kuna. Landa bazo bimisa mutu mo bebe landa na boke binyoson. Bazo bimisa mutu mo na Fatima o bagade ko Melissa bebe landa. Melissa za malade. Kotinda ngate papa bebe film ko komi shosho. Film ngo bebe e komi ni na point elingi sikoko banda. Landa boke binyoson. Elingi de banda ezaka ba diki. Melissa a komi bene malade tombe malade. Ha ozana mbongo ebele. Ko bosa na te nzoto zana ngwana ebelaka. Landa Docteur Ken yeyo. Na nièce na ida. Noko appelle na téléphone yo. Nini susu. Docteur Ken yewana. Attends le téléphone ayi. Allô? Yeah, good morning. How are you? Mbote, comment ça va? Bonjour, comment ça va? I'm not in the morning shift. Vraiment, naza toi tongote, naza toi tongote, naza toi pourquoi? How about Dr. Dan? Mais donc bon docteur Dan. Dr. Dan, yeah. Bon docteur Dan. Ça va? Ça nazo ya naza sikoyo. Ba bengi na hôpital beleme, mais alors bengi ngana osala toi pourquoi? Na sala ki lobby, lelo na fera pema pendant la journée. Naza te docteur sengela ki asala na tour ya Tongo. Bébé tour à ça à côté la tour il y a après-midi na pourquoi mais ma bengue mbangu na hôpital. Mais quel hôpital? La salle dans l'hôpital nini? Quand on peut Melissa ça malade, aza gravement malade. Ba garde corps bazaleka wana. Et comme nous peut kende wapi. Mr. Abel Bloom Weder, nouvelle idéologie, nouvelle impact. Au bengi na numéro ça affiché na suka fume, to betu masolango mbala moko. Nzambe apambola biso. Oubliez Mr. Bed na 09 99 83 17 74. Que ici na matadi ba film kitoko pe elengi centre de recherche ba CD Nzambe apambola biso. Ridi bevovi RB respect belé pe beauté belé. Ibrahim de fausse papa Ephraim Nzambe apambola biso. Bien melanda sikona boke binyoson. Landa na boke binyoso. Melissa avocate alinga ko so benge Melissa tomboka makasi. Alinga to benge Melissa fo benga ela no avocate Melissa. Donc il faut tana na titre na liboso. So che titre na yona te. A bo bebani. Docteur, vraiment salambangu to salambangu. On sabe. Docteur ça bébé na même hôpital o ba memi bene Melissa. Docteur Ken asala rapé awa. Ba benge mbangu poka o jo se akara ya. Landa abani costume malade Landa azoye bateka za Melissa atala bonza mlega problema ay kotinda ngate papa kotinda ngate maman. Est-ce que ça va bien? C'est bien atali bebele me ennemi na ye wana tokutani bebe prochainement na deuxième partie ça déjà disponible. Docteur Ken aye ko traiter mais atala boye ennemi na ye ennemi azali ko tungisa nyonso. Melissa, avocate azali ko menacer bato nyonso. Azo tchaye mal à l'aise.
docteur qui est dans un problème grave. Mais bien mettre koyeba nyonso na deuxième partie. Bien mais na film hôtel ba force sur la deuxième partie. Yo mo repona entre côté la deuxième partie Tommy Diembika. Tout à prochaine la deuxième partie. Nzambe apambola biso obengi miso bel blue moderne. Merci na Glyph, merci na Christian Large na Matadi. Merci à toute la famille Kalusewoko. Merci na bana nyonso Nzambe église EJCC le pasteur Moïse Mpongo. Makamno sali délivrance tonyo so boluki pasteur Moïse Mpongo. Nzambe apambola obengi miso bel blue moderne ozuba renseignement nyonso sur le pasteur Moïse Mpongo l'église EJCC. Nzambe akosunga. Merci.